il faut saluer cela. On a appuyé l'orchestre, on a appuyé Papa Lutumba parce que comme il voit Mahmoud, ce que mon l'orchestre a Koufi, c'est Koufi. Donc il a bien tellement d'achat, t'as-vu ingénieuse idée, il y a Rondima Mokumba. Pour ça Mokumba, il y a Sarante. Bonjour Mandachan. Bonjour mon frère Nathalie Okole. Au linga ba introduction, bon alobima bête après quand ça kana raconter. Non, ils ont modèle là européen, ça rappelle ça. Sonne le retour, le bien. Parce que yo mon européen. Bien. Non, mais vous êtes obligé de faire bien pour battre Yakati. Parce que Yaka pour faire bien. Nati, tout seul, ma cambote. Ça va donc jeudi passé. Oyo te me woto les cas Papa Lutumba ben Sibiso, ben Sibiso na Hamilton. Je crois je n'ai pas massacré le nom dans la ligne voilà. On a pour nous Sibiso que Atikelio Mokumba Munene. Donc ba pesagio Mokumba ne ça le oui, et c'est un plaisir. Et na comme ça, ils ont makasipo. Na moni bien que carrière moko, ils a très bien. Et ils a témoignage en Saranate. Parce que moni, yomu roto le bango tout à l'heure là que mboka ba musicien yosa minene so ba kei akei pekaka. Or, et nous le battre ngai le kola Léo Papa Simaro peut s'en charge on a comme Papa Simaro. Mais dis-moi na ko défendre ba œuvre na yo ils ali mingi na kati ya monde que partout au Kenya ba ba ki musique ya Congo. Donc pour nous ils ont qui plaisir et puis na comme ça ils ont makasi et na loba même que na ça les plaisir mo na lingi même salité mo na leto ina été parce que hier quand même que na za leki na mo na ye avec na za na discipline donc na olinga pena discipline ezala na makambo ya pesi biso po salité mo comme na leto ina été mais na bika yo ba biloko déjà bakala biso bato ya na bandule na yo surtout mo zobeta biso na ba bon marché wana bon mingi zaki penza viroche. Quand on la musique à Kala, il faut qu'on se le dise, oui, bien. Mais le répertoire, il n'y a pas de tout, mais c'est costaud. Il faut que nous payions, que nous lango les sous-mois. Il y a toujours, il y a un petit peu de villa naïe, un petit peu de villa naïe na Bibois. À ça la villa qui toque au papa vraiment félicitations. Un petit peu pour un temps et un mois, tout ça la musala yako. Banze monaye bi moi mingi, mais musu faisait pena yako coca te. Donc il faut que fanda koksa ngopo na défendre ngona moment où yo to robat. Ah ok. Na ju tamoro ya mukepo. Ils ont le patrimoine moko propre. Parce que sur le total témoignage à Papa Simaro, ils ont témoignage moko la musique, nous avons presque 90%. ATI. Donc, Babilo, le cas sur à faire kitiko là. Sambela Kaliboso ya kolala. Sambela Kanzakumba. Sambela Taliboso comme la mankopo. Ils ont déjà côté ya bateau. Et bateau va comprendre que ATI biso que avant la kopo, avant la fona Sambela. Donc, ils ont mutu na carte Afrique même na carte monde, ngafo mona ba loge na zui. Et na évité stratégie on y a zoaki wapi bon ngapi en tout cas on a disposé tant là pourquoi parce que azamukete et puis aux amours le mo kotambolaka mutonyo sonzamba ko bomba ki mo tambo bo yebi ka ko présenter groupe pena et puis il y a bien bat bakanza ki peut-être ka manda mutetela mtako pesa orchestre mais na moni pena Papa Simaro a pesa un groupe na or ya zape bien entouré na ba Congo yo mutetela pesa côté ngai mutetela tete na pesa exemple yo pesa na lobby que pour na ko laksa Papa Simaro azana tribalisme eti ils expriment très bien. Ngola c'est sûr que mutetela mo azaki na que ça pesa oti. Non, na le but que to zonga na makamande ngwana mutetela na servir bato belé mutetela na beto mo 90% bato bando na kata groupe na ye oyo va sali ba faire belé. Donc azaki mutetela wa tribalisme te. Nazolo ba mutetela na kutanga ba komona na makamabo ete. Mais yo mo muto bandit papa oyo ba terrible nazolo ba ke Papa Simaro asali signe moko ya bien parce que azape entouré par bande kunayi mais nzokande azaka na molimo tribalisme te. A pesinga yango sans kotala arrière atala bi non ayebi opendongo zalaka azakande ni jongo la modèle pas c'est pas azakana ngana makabio ayebi opendongo zalaka bo solo li bien poté mon ni toko c'est on peut rigoler mais nayebi que yo ba ange na yo fo balia petit pays folia toyoka nini pour nayebi naloba yango déjà na yo bandela ngo suna yo est-ce que solo li makamwa mikat manda zela na yebi makambo na umeli pe mwa mukela musalo yo umeli yango pe surtout c'est que bakana yo fandi trop. Voilà, problème te ndimi côté on menace le basa capital. Est-ce que bo tie mon kolo to bo sali makamba ba contrat ce qui est koti Papa Lutumba le roi yaza mokonzi nini azo 60% yo 40%. Est-ce que bo solo li makambo wana? Non, na ko ko solo makamba ndenge wana Papa Simaro te. Non, zelanga na sina classer ngo bien parce que moni commentaire na yo wana commentaire mo eza ko pesa nga raison. Ya lokola possibilité be mo ko tshele bato ani. Biso nga na yeba Papa Simaro pona makambo d'abord ndenge wana. Mukona yo ko sona Papa Simaro. Na yebsenga bi papa a on a ya wana ko même avocat avocat na ngayo tata na ngayo mama na ngayo naza na groupe aussi naza na 5 engagements 6 engagements nazo kende
Bangola, ba Côte d'Ivoire, naza na moko na Pointe Noire wana pa toujours kena ba lambio. Et puis na Brazzaville, moi ba bleu to solex so na ba to nazo mo ba ndambu. Na koki jamais ko baby sa image. Papa Simaro azaki d'accord. OK? Makambo etikali ya groupe kozala ta ba pesi 100 francs à kozala au courant parce que orchestre za yaye. Nga naza lokona nazo pesi exemple ya excellence Chibala Nzenze. Azo ça l'exercice oyo bazo diriger na ba coach et azana leki na Patrick Mangasa akoma en Angleterre. Azana Willy Tafaro azana manager na et puis akotala ka makambo na biso. Et azana chef d'orchestre na o tindinga na ya wapo apesa communiquer wa pesi ye moko secret na matoi que à partir de mardi ba ko recruter batunyon so ba ko ya ye moko chef d'orchestre so ko pesa permission même 2 minutes à ça lui communiquer wana et puis batu ba ye ba neni makambo yo tambo nango nati lokole côté makambo solo na banzinga na fa na yo ba moko ko lia nini kasi ba na répondre yo na répondre parce que nga na fa na yo za kinwa quand même to fa no banda kala so na ki presser na makambo mbongo peut-être c'est la toki ba bonzi alors ngai pona nga papa Simaro na ye ko matisa po nazala bien na ye ko kitisa te donc le kana ko matisa na ko zala bien et puis mukolo moko to ko yoka biso na papa Simaro na makambo mbongo parce que depuis kala d'abord azaka social depuis kala azaka social nazolo bango na télévision te mais qui social comme ko zela tam so boka mbongo na balabala non azaka social na ba discipline. OK? Donc quant à moi bisolo wana otuna gango pe kuna na conférence na bangaki mabe po yo tuna ba question so bangate ndenge ko tuna makambo mbongo tina ba télévision ko tuna ba mbongo na tiki kasi na toujours ça la vie moko normal yeba ke ko leka bien mais na ko senga na patrimoine bandeko nyonso baza ba gouverneur na biso ya ba province nyonso musique ya papa Simaro za musique oyo zo ko incarner ba génération presque nyonso bo ça l'effort ya ko benga biso na ba moyena to ya ko beta musique wana et ça la bien et na ba fête ya ba anniversaire na ba fête oyo ya ba mariage na ba concert normal bobangate bokantate ke longi ya wenge ekoya ko laksa bino kuna elongi oyo ye lelo ezali surtout wana elongi wana nati ozo ke na biso mingi na proma wenge na yo kangi na conférence mais oui nazo yo longo wenge point tika na longo net pour expliquer lelo vraiment nazo longo avec beaucoup de chaleur nazo bango na froidement te lelo il faut yebake orchestre lokola wenge et ali patrimoine moko ya munene na kati ya mboka na mono tuna na kati ya conférence oh non manda bino bata wenge bozaka ba conflictuel bino bata bani non depuis ngana otoza na Kinshasa na moni na nute mise moko wenge balaksani misapi boy en face donc ya malembe ezali patrimoine moko makasi wenge ezali groupe moko ya kosaka na ngote ya kopesa lokola komi guerre moko boy et d'ailleurs en passant nazo féliciter ba administrateur ya wenge o ezalaki président Jibin Piana, président Werasson, Alain Makaba, le prince, et le fondateur de Nabango disait Marcela et ses deux autres, trois autres camarades Nabango. Bazali bato photo pesa, ngana photo pesa bango respect. Il faut pesa génération à wenge respect. Ezali esika ba conflité. Ngana mona nte mukolo moko président Jibin Piana a finga petit na emando berlek na emanda na miso bato. Luko na makambo ne salamate, ba polémique e salama kawana. Lobaka yekomo kene mabeni na kata ba foyer makabebele, mais ba polémique wana. Yo moko zongi susu wana. Oui, mais tout to pamela gango mutazonga sona makamana to tche pembeni. Ah, surtout pamela gango. Donc d'où ngai na kei pa ya papa Simaro ko défendre même bango. Ko la ksaketa la mwana na bango, tala collègue na bango, aye ko défendre. Donc na lingi makama wenge wana, opesa biso place na biso parce que wenge za orchestre osakanate, wenge pesi place moko na kata pays osakanate. Batune bazolo bao na esprit ya wenge ya mabe wana ya ko sala poli, ya ko sala peut-être na ba manière te na ba maturité. Mais wenge o ya biso dozalaki wana Jibin Piana azaki président. Mais ba discipline osakanate. Biso na mutu lokala lempela tolonga kaka pona kolia fufu na pondu. OK? Donc il a dit discipline moko lokola kaka ba kan lufungola ba lokola ba kan church bani. Donc d'où zalab na pesi bénédiction na pesi bena tika wenge za patrimoine monene yoza mona wenge na yebiki na legio mona 2 ans 3 ans mais na mona makaba wenge leginga na 2 ans ou 3 ans oui wenge za patrimoine ko love no yoki ko défendre mo za lokola mona bimine école wana ke no défendre na ko défendre ngo jalousement vraiment il faut pas bazali bango nyonso ba camarade nanga ba lempela na biso ba yekisima na biso kuna ba sepela osa combien d'années yo mo ndo zo mona na sengaki papa Simaro na bina papa eza patrimoine monene et puis eza orchestre moko c'est boti misisa na kati ya famille na sala 2 ans comme ça na kati après 2 ans to ko benga ba chanteur basé belle na kati mboka lelo chante bon soke ye lengi elengi wana mboka mutekolo ba to sepeli mais soki mboka et sepeli na ngote loko na zana ba engagement na groupe oyanga na sala moins 15 ans déjà na continuer nzana nga pourquoi parce que to sauver ga honneur ya papa wana s'il vous plaît nati
toujours chef d'orchestre ya Banaoki. Après ça communiquer pour le recrutement. Alors 2 minutes, na opé 2 minutes. Yo ngana zana na yo zana. Siko ezo singa omoni Banaoki ezo singa pe moi comportement. Ouais. Zoa na tala. Nabo c'était zongi likolo, zongi na likolo. Nati Papa Simaro Azali Azali Congolais ataka très bien. Papa Simaro soko côté yo na kuta na salon Papa Simaro. Ba photo même makangisi na ba président Mobutu, fait président Mobutu. Alati très bien. Kolata ezali ko bomba nzoto. Bana OK il faut boyer tala. Mais nazana biloko ebele yo yebi yo ko banga ba boyer ko so saloko zo yo. Tena ndongolati. Tete dimanche na sepeti nzoto nanga. Ngazana ba veste ko lega yo no. Mais oui dit yo ça ma bonne na télévision. Ba feste il y a bana oki ba komona ngona ba concert et puis il y a ba discipline il faut donner kata balabala code ya liwenge viva la musique Vesimaro. Voilà Manda Chante égal à lui-même ngapo nazo banga na lingi yo banga loko mokote et d'ailleurs batu nyonso baza na partir ba 26 ans Tito Mata bango nyonso ba ya balataka bien pour honorer Papa Simaro to boyi balataka mabe ba tete il faut la ta bien d'ailleurs ko la ta bien zali ko la congolais. Faut là bien, cause à la chic, cause à la bien la musique parce que les musiques mon patrimoine ya cher. Et d'ailleurs ngana oto na razali ko langa au monde ngane batbala très bien, même la chemise. Donc il faut que Papa Simaro azali s'appelle donc soto yeto okuta yo pena sans écharpe disquared to san non okuta nga bien au sepela. Bon yo kasi ko la version des saisons nga kombo. Ningo tente. Te suki o tente Papa Simaro na ba 47 ans azali pe na ba suki tente ki platique ba locks bango. Ozaka na 47 ans. Mais oui. Bon kolongo nyozo. Chamon Nzamba Bokoko. Merci beaucoup Manda Chante, on va récupérer donc les représentants. Mais nakati oza musikate. Ah non. Nakati oza musikate. Mais yo 43 47 c'est beaucoup. Voilà, nous allons le recevoir dans peu de temps. Nous allons souffler avec un morceau. Malheureusement, il y a Manda Chante, mais il y a Bana Okete. Donc c'est le côté. Donc et puis il faut que je suis et ça na marché. Et ça côté kama et ça la makamu nango. Nyonso ça makamu mboka ya kitoko. Il faut que beta maboko. Oui, tu vas encourager en ce sens. Donc Manda Chante là, il y a un bateau de pèlerin pour ce qui concerne Bana Oke. Topé ça y est donc mon kakoswa. Merci encore une fois à Willy Lumina frappe encore Yamama Bibi, Papi au Congo qui m'a fumé la pétion beauté. Donc merci aussi à Adolphe Mouteba Chila Mouina. Donc dans ma ramène sur ça la Ponabiso. Juste un extrait à Manda Chante, les tantos représentants Yabana Oke et puis on va terminer avec Manda Chante. Ngalie Mansele Bakolo Kishasa, donc merci Nayo, bien de bonnes choses à Presse Ngalie Mansele na Kishasa déjà. Manda Chante. Vous représentez biso mon père. Ngabena Baksat. Prince Ngalie Mansele. Motomoko bien quoi. Chef Nabiso ya Banaoke, chef d'orchestre Nabiso Banaoke, Olivier. Papa Simaro après que moi maloba aloba pour na musala yo toujours continuer à partir de mardi. Vous avez chanté. Aza chanter ta beta ka guitare som. Ngana kutaka pa ya fait de baba. Aza guitariste au il est tam so bombaka yo lobi. Ah franchement. Ya ko bombaka po bomba musana musana me ngana bombela musala te fana loba. OK. Chef d'orchestre de Banaoke. Ça va. Papa de Tumba lobi. D'abord na banda ko pisa papa merci. Parce que eloko ya sali na président Manda. Donc ils ont à rapprocher biso na yi biso tozalaki toza génération moko ye kuna ezalaki na bakamosusu tobanda kosala peut-être ebanda kokoma te mais ntango apesi biso président Manda tozalaka na ye déjà tomesana peut-être makambo oyo tobanda kosala na ye te tosalaka na ye oyebi ye Manda bien très bien oyebi comportement disciplinaire aosaka na te OK donc ye eloko liboso ayeli mpa na biso eza discipline ezonga na mouvement pinda ya ndenge yango ezali boyambi epe bien oh mais soki nga naza chef d'orchestre na yeboy o tous aza sima na nga to sati na gero luka ba chanteur na tuna bango peso bon effectivement moni maka mususu oyo moni tango balamba ka biloko wenzo basombela biloko muta somba ngo kamuta yebaka on a pu masser ça pas le Tumba mwana donc communiquer ça moko papa tina litoyi na ngeza ke mardi oyo musale bandi oh ba musicien nyo surtout ya bana OK tout se retrouver na yolo na 12h donc discipline na liboso za ke soko yete mukolo wana ozate c'est que à Kasepel na manda te comprendre maman donc soko yete mardi na 12h soko yete osepel na ngati manda pona bona ngaka koloba yo pekisinga ya na mukolo wana
natuni yo zalanga na orchestre au sepeli na manda chan achebina motango wana nazomona nanga kaka koloba mais bon soka na 12 heures omundi bato devant chef ngai ntango nayaka papa Simaro naza na musicien nyonso kuna na seplaka na bango makasi bahypocrite mais soki basali hypocrisie bakozwa problème parce que neti ngai soki oboyi papa Simaro oboyi biso oboyi bato nyonso na kati ya Congo. Merci donc beaucoup. Oboyi papa Simaro faut en angele sinon et puis na bakisa toujours recruter pe recrutement souffleur danseuse chanteur malamu bayembaka ba style ok jazz yango na moni ya Patrick Mangasa lingi donc chanteur oyembaka na esprit ok jazz donc akosala mangwana akosala John Poi akosala Joski akosala utamari akosala madilu ya bino nyonso to sangana to pesa patrimoine force nango quoi. Vraiment chef d'orchestre, merci mingi nenge au pesi loba wana. Biso sto za la temps mardi pour na yo ah bon yo zo monende akosika kokoka aza président akoka leader penza ce monde va passer premier ministre place à Samuel. Au moni papa lobaki soko lungo pesa mboloko charge dans la colonie. Donc papa talaki déjà. De yo kama seseka. Mais il azali mwana ya papa Simaro. Mais yo peut mettre mo lisese mo vote. Non, ma seseka na gazma. Yo ga lisese mo papa Simaro. Oh, nga na gazma te monsieur. Yo ga lisese mo papa Simaro. Abi na ngabi manda. Maloba o na go tinda yo ko loba yango pa ya peut-être Emmanuel Kianda. Mais ce qu'on appelle sur maki et ko koma. Mais ce qu'on appelle sur maloba, on va déformer. Voilà. Ah non, papa Simaro. Na koti pene école, mo na ebisio. Et d'ailleurs, nga yoza mutu nga batiti de ko changer makambo ebele fait. Amen. Amen. Oh maintenant, tout merci beaucoup Manachat. Donc c'est ça la famille. Oui, c'est ça la famille. Donc nazo benga bandeko nyonso na digital na émission monene ya Natilo Kole. Na benga bandeko nyonso oyo bazali balingaka musique. Musique ezali loko oyo bino moko boyebi eloko esakana bomoya mutu bandeko nyonso vraiment bozala de cité na banzembo ya papa Simaro banzembo eza ya mingi ya malamu ayemba bambongo ayemba bolingo ayembi atei même biso bozala de cité na bengi ba grand frère na biso ba Emmanuel Kianda pa ozana Cape Town en Afrique du Sud orchestre yango leki na yazui na bengi ba Didi Kinwani ba fête ya mineno yo sala ka grand frère na bengi okito panachala Angola na bengi Angola na biso ya référence ezalia biso to koya kuna Angola pona kobeta banzembo batute banzembo ya je suis na ya référence Angola ko kuma teke pasa koya kobeta ka banzembo batu non et puis bata Angola fo bopekisa makambo na yangwana et na boaki lisusu nani ya ah là là Costa Kabuita mon grand frère propre le grand rassembleur l'homme masqué papa Narandi groupe Randi na pesi bino mbote ba grand frère biso ba Guy ba Géry na pesi bino ba mbote ba Didi na pesi bino ba mbote donc programme yango na chef d'orchestre Lubi mardi à partir de 14h pas ya maman 12h. Ah 12h mais ngana koya 14h 12h pour tout le monde à la place na kamina 24 na yolo to sengi bino nyonso boya ona onyo sa kobeta guitare lokola papa Simaro lokola longo makiadi lokola to cheye chanteur nyonso koyemba ndenge OK jazz na bana OK bayemba na ba discipline ya ba cœur chanteur nyonso na niveau kuna réalité to yokola kisabatu parce que Willy Tafar na Patrick Mangasa balobi kuna réalité oyekola obetaka déjà donc vraiment merci na ba pesi biso monsieur Moko voilà mutunanga yo non c'est pas un menteur ayebi pena loyembo mais na pesa ndengwa tenga pena nokesa donc section musique pena na musique bande kwa poto nyonso na sepeli o bobengi na motema malamu bokumisi bo sepeli bande kwa poto na kamwe ngai te me bokumisa ko ninga na kutaki na kuti papa Simaro na sepeli makasi voilà bande kwa Angola Sele Manzombi Willy Poati Tudilu mon frère Paolo tous en abino ensemble okito pandashala na ebisho que tous Angola wana il faut oui baningi no cadre banga merci moi je suis très content merci beaucoup donc Jules Makaya aussi on te salue merci chef yo zana batute non nazanga batunde nazanga batunde nazo pesa mbote na abega kanda master na ngai bopikiliki wana mokonji voilà bazo senga pe numéro ya bana oke soki bakozwa pesa numéro bon numéro eza soki na bandina no yanga moko eza 09 98 23 22 19 et puis 09 98 23 22 19 et puis ya manager na biso Willy Tafar
pour Nalopesa Mbote 09 98 44 06 66. Donc wana so bengi uzubiso. Bon, il y avait Patrick Mangas. Il y a Patrick Mangas, il y a le numéro Angleterre. Il y a le quoi à côté wana so bengi donc faut benga na pesi Mbote pe na bana nanga. Bamuni pas mon père na bamoti. Pour la première fois. Nous avons servi artiste Doudou Kibinda. Vraiment pas Yazali artiste Mogaleka. Non. Vraiment artiste dans le pays. Alongo déjà qu'on n'est pas. Alongo mais Doudou Kibinda fungula nzela ndenge kama ambition sto longo alongo rapé ça ile ota. Yebi ba fungula kio. Ngabe ba fungula. Nana. Oh ba fungula bazali. Donc na pesi courage belé na artiste wana vraiment ça c'est bien. Donc le Congo regorge des talents. Donc Manda chante déjà, il est parmi ces talents-là. Donc c'est une chance. Si vous voulez l'appuyer, vous pouvez passer par moi. L'équipe n'a pas numéro pour l'encourager. Parce que toi, il y a karaté, tout ça, ça musicien, abisso simato, tindika kabango, et ça abisso bien. Merci chef. Donc ça peut banana en beauté. Bon, on a le collègue. Vraiment, merci Mingi. Il y a le soutenir le vieux attaque. Moi, il y a 0 francs. Donc, on a commenté le logo, on a tchang, on a dit on a boy. Dès qu'on a pu y avoir moins de 0 francs, oui, vite. Ouais, mais quand on a beau, on a témoigné rapide. Voilà, donc, nous allons terminer cette émission en saluant bien sûr Electromas Business. Bien de bonnes choses. Bienvenue Malembe, Eric Izé Obama, un mois en Junior Malaïsa, Sandrine Moussey, Jenny Moussey, Dédé Matende, Paradoxe, Paradoxe, Dédé Miss, Dédé Matende, Paradoxe, Stone Mubi, in London, Stash Seke. Surtout, donc on est ensemble et on le restera. Le dimanche prochain, vous aurez un autre numéro de section musique avec la même ambiance, même ferveur, même bolingo, même bondeko. C'est ça qui va faire de sorte que Congo et Kendeli Bosso. Encore une fois, merci à vous tous qui priez pour que nous allions de l'avant. On sera hyper reconnaissant. Si on a été, je dirais, on s'était égaré par rapport à moi, Momo Bobo Limbisabiso, Totika Kofingana, et ça m'a rappelé ça la beauté à bateau rompu. Ce qui est choqué, bolimbisi. Ce que moi conseil, c'est bopesi. Ma bendeka kofingana, ça ne fait pas avancer le Congo. J'ai dit, je vous remercie. Bien des bonnes choses à my Mary, à my Wendy, and à my Paris. This is my family. Donc voilà, donc à